Les warriors, venez un peu vite fait. Ça, c'est pas trop de réponses, hein, mais un petit éclaircissement. Parce que c'est du n'importe quoi. On a beaucoup de choses à faire ici dans ce pays. Et puis, le monsieur... Votre option là, vient nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé. J'aime pas les slogans là. Hein. Je ne suis pas à côté de Fali Poupa pour commencer à venir à répondre n'importe qui. Je n'ai pas de temps là. On a beaucoup de choses à faire ici dans ce pays là. Je vais prendre mon temps comme ça, commencer à parler d'un individu comme ça. C'est quoi là? Je sais pas si ma jupe est là. Putain de merde. Pardonnez-moi les frères. Je suis en train de voir. Ouais. Oh, c'est bon? Ouais. J'arrive. On descend. Donc voilà. Partagez, partagez. Si vous n'êtes pas 500 connectés, moi je ne peux pas commencer à raconter des bêtises comme ça là. On a trop de choses à faire dans ces pays-là. On n'est pas là pour répondre aux anti-valets qui valent rien. Ok? Bon. C'est bazar. Connectez-vous. S'il n'y a pas 500 personnes, j'ai rien à dire. Hier, j'ai mangé des... Vous blaguez avec Fali Poupa. Ça, j'ai pas pu manger. Hein? Filet du capitaine, j'ai pas pu manger. Mon steak, j'ai pas fini. Les hamburgers, n'en parlons pas. Donc, Perino, j'ai même pas bu. Les NSI, j'ai bu la bouteille parce que, bon, je voulais me saouler un peu la gueule. Voilà. Parfois, d'ailleurs, il faut toujours ici. Voilà. C'est comme ça. Les warriors, je suis de là, ça va, non? C'est bon. Les warriors, à la base, je ne peux pas gaspiller mes 10 minutes pour venir répondre à qui que ce soit. Les gens qui écrivent là viennent nous expliquer. C'est comme si, quand moi j'ai dit, venez m'expliquer un peu qu'est-ce qui se passe dans mon pays, je ne vois personne. Hein? Voilà. Quand il y a des injustices dans mon pays, là, je ne vois personne qui vient m'expliquer. Hein? Quand d'autres musiciens là-bas me scroquent de l'argent, je ne vois personne qui vient m'aider à dire, appelez un peu le monsieur là, il va vous nous expliquer. Non. Mais quand c'est des bêtes choses comme ça, là, en ce moment même, Aigle King, en plein tournage de clips ici, on a fait 2 clips ici à Abidjan. Et là, vous êtes chaud à dire, Yoro, c'est toi qui es le témoin oculaire, et puis il faut venir nous expliquer. Hey, écoutez-moi bien, parce que on va voir cette histoire-là à Kinshasa. Hein? Tu sais, ce sont des trucs de Kinshasa, ça doit rester à Kinshasa. Tout ça que je dois dire à Virginie Manganga, écoutez-moi très bien. Parce que tu as cité mon nom là-bas dans tes cochonneries. Ok? Depuis que les Congolais qui sont là, les warriors, Banda Bino Boyeba, Virginie Manganga, d'abord mon Virginie Manganga, Tala na Pullman. D'abord mon Atana Rotana, Akelala. D'abord mon Atana Hôtel du Fleuve, Akelala. Donc, quand Katan Bissoto, Banda qui, depuis le stade, Nabisoto continue à tourner africain, tu te vois au source à Abidjan, Awa, Ndeyaye. Beaucoup de monde a été que bon sosolette. Faut qu'on explique bino. Bon ça la analyse à l'ikambo pour comprendre que ça problème ba oluka. Et ça a un impact cité. Et puis fallait bon ça la ngata na kin. Association Virginie Manganga na batu na ye oya yebi ba sima na ye. Association na bino fallait bon ça on a Kinshasa. Na Abidjan te, na Abidjan fallait ça ko na Nzambe awa. Fallait ko na Nzambe na Abidjan. Na Abidjan ba linga kaka 2 personnes na mboko. DJ Arafat na ba ko linga Fali. Donc le long Abidjan Fali a awa na mboko yo, Fali akwa Nzambe bako sabinote. Fali soka bi asimbisa mutu tushawa oko bimate. Ça veut dire que ata l'état a permettre au bima, population ko permettre yo te. Mais comme bolingi na répondre, na zo binoka moi 5 minutes à vite fait, na flasher ba warrior hein, na lo bien, pona ba warrior. So ça qui respect ba warrior te je parle Taliban. Je dois aller manger chez le premier ministre, vous faites passer le temps. Donc
Virginie Manganga koya na ye motif na ye vacances na ye ba makamne to aloba na toyebi yango te nga na yebi yango te hier nayoki kaka simba Virginie Manganga depuis bande ko se mesurer ya ko dénigrer Fally Ipupa boloba te que Yoro vient nous expliquer tangu bango ba finga ka Fally boko mo chakutu oh e makambo komi de lamba lebele oh e bandaki na emela mais emela petanga banda sa makambo na kombo Fally ah benga kanga tangu Virginie bande ko depuis Virginie bande ko démarrer Fally d'abord mona place na nga na pembeni te siko tangu komi ba règlement de compte ndebo benga ko temo killer attention hein. Moi, je suis un père de famille, Virginie Manganga. Je ne suis pas ton ami, moi. Tu es une sœur, pour moi, tu es juste une sœur congolaise. On n'a pas d'intimité, on n'a rien en commun. Prochaine fois, ne fais pas ce genre de choses. Parce que moi-même, mes enfants, les mamans de mes enfants me dérangent à cause de ça. Ma famille, ma propre mère m'a appelé. Batoua Sungakanga, les gens qui me soutiennent, ils vont quoi. Tu cites mon nom dans des bêtises comme ça. Tu sais pas que moi, je suis le futur de ce pays? Le Congo, là, c'est nous qui faut diriger ça demain. Tu cites mon nom comme si j'étais un individu, un gars qui... Attention. Je respecte les femmes, attention. N'importe quoi. Yo, y'en a mboka batu, soit disant, nini, ceux qui... ça te yébi paye le rosalité. Pourtant, batu n'a que soit disant dans la police. Batu n'a pas... Ah, gars, on a eu vacances. Ah! Bandeko, Virginie Manganga, ayebi ke mboka oyo, ezaka na deux représentants na monde entier. Na mboka oyo Fally aza kola Ivoirien représentant la Côte d'Ivoire na monde entier. Pona ndeka bozaka Fally na king, ndeka bazwaka me awa tiko ya koleka. Yake batu bayaka ba 1000 personnes na jour moko ba ozela Fally la muka po bakanga ba photo na ba vidéo. Mettez les gars partager la vidéo les warriors s'il vous plaît. Vous comprenez? Biso tozo sala clip, to sali deux clips botala na ba image danga depuis la bande kocha. Fally sali clip na Mokobe et puis asa sous clip ya Yemoko. Ya nzembo ya Steve Lumba. Tozi pose poto kende kolia na restaurant tomati likolo. Yé a ceux qui soit disant depuis ton à la moukaki azo tuna ba réception bomoni Fally bomoni été ala mukaka nini asala boye si azo tuna ndoka ne bato azo tuna na ba ivoirien mais batu ba warrior batu nyoso wana bavanda ka wana na kata hotel wana bazela ka nde basala ba vidéo na bango na ba photo yé tuna ba moni bizarre ba komo landela ye ba komi ko landela ye tina suka nango. Biso pendant que tu as prêt à se servir, et heureusement que y a une vidéo wana. Ou sanga na maloba ya pelo achi wana. Botala na musika prêt à oleka, ya lobaki na la police kuna o a filmé te. Parce que tangu ba warrior ba ke la taillé ta ba timbele ki a filmé presse na snap ya sans flash. Bato ba fa na simana ye ba warrior. Bazoli ape me ba o c'est la presse po bana na bango na bato na bango ba yala ba 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 kanga ba photo ba vidéo. Neba ke wele la chombo na ye. Oh mais toi tu as de filmer Fally pourquoi toi tu es qui toi tu babani ko menacer ye. Babo te le chombo ba effacer ba image na carte téléphone ozo zo Fally. Fally otala ngona musikati. Na mboko yo ko simba Fally na chemise. Fally azana nous mettre. Emilia koma baba na misu nga yo mwana mwati olo ba pe na kangi Fally après na tindiki ye mais mutu moka beta kingate tubunda na ndenga nini. Ba warrior ya bija omoni Fally amuta malamu na ndenga mabete bandeko na mboko na mona mukolo moko muta mwana mwasi talaka mboko za na lwati mais mwana mwasi amanka Arafat azoka photo na ya cha bazo mwana mwasi wana na nzela ya zando batika mutakala bese kende luka Arafat osinge pardon batika mutakala na mboko Fally so bika ke nazana problème na mutu oyo amanka ngai tala awa akobima sute ba photo ameka kutu ko sanisa photo teke photo ne yebana na kata bijawa bako tumba ye Fally ko zala te pa kotela ye wana za population ba chinois bato Arafat ti Arafat akufa ba monaka ke Fally muta kunda Arafat donc ba sala ka jena ye kutu te yo ne bo bule Virginie Manganga siki bo moni ye no ela madinga
to nani Nana Boduka to ah babotoli chombo pa ba warrior ba effacer et comme mutu po ba warrior pendant ba ti siko na se bazana ne bele kutu lelo ba comme la fali ba biso ka photo silana momi wana ata soki yo limbisie talaka niveau ba ke na fali ba ke na fali likolo makasi babi ata fali limbisie bango foka basila nae siko sandeni biso to kote le soute et comme il kamba ba wari yana ba problème ba warrior tanga zo ba image na lo ba mabe afali a tient na YouTube ba warrior ba comment ta la YouTube ya Congo na ba TikTok ya Congo lokola bonjour yes wani ti yemo ka lo bien on la vidéo na it oh ba pomba na ye ya Abidjan nde ba menacer mais oui ba warrior nde ba ngwana ya Abidjan ba sala ka ba ventir kutu na Rwanda bangote. Bon, madame, n'a pas expliqué bien mon mouké. Et puis, tant que ba moni ke mutu ba bengi la police. La police attend ba ye ba warrior talaka awa na ba chino ba sala ba banga kumbi la te ba rotu mana bambil. Allez, ba ketu na fali. Fala bi nga na ibi makamuna yete so bokene na ye. Nga na ibi ka fi mo boy na mona ke na ba internet afinga nga amakanga ba respect mais nana eloko lo bapona ete po batuna ki fali to kanga ye to refoule ye to fali na mboka oyo botuna na ba ministère tout ya Congo mutako sabinote ya na mboka moko te ba mona fali lokola nzambe oza lokola bija na bija to tamula na ba 15 suite ya dégâts banana ya facture na ngo no bo bulende tu yoroba lo bakaka ba facture na ngango bino mo botala bomona basa 50 000 donc ce qui ka ba facture na ngazo coûter ba 150 000 à $300 so komi ba 3 ba 4 siko so changa na dollar to komi dana ba 1000 et quelques dollars ya rolia tala ngana lia na nga awa mo na ina na meli na ba oh déjà bouteille au $1000 awa na hotel. Vous comprenez? Donc na toko lexa tangu tuté ko bandu beta masolo ya buso babongo. Pardon. Toyebi ke batinda kiye to basalaki likopa na bango batali kaka depuis martyr batali kaka mutu wana azo concurrencer kaka ba mais faut bozala ne sengo ko zala mutu ko la fali a beti festival batutu ba ina ba festival o bandaki awa na bamboka tu na ba Cameroun na ba Ghana na ba nini. Tona ba video ya batu o moni peleke ya bango mo bakolo mboka ba beti boy mutu beti maboko ta sekita binité fali mataka ka boy na biso ke me batu mboka mbeko moko ba ko ba danser ya swede o comprend donc tozana tawana te o etikali de ba makambo ba détail ba nini na ngaka répondre moni ba warrior ba komelinga fort na kozo tawana te tona makambo bele osana mboko pardon bolimbisa ngai bo ba ndeko na ba congolais mais bolimbisa ngai pardon totala ba détail wana na kini mokonzo sa ba clip carte na mai faites parler c'est bon. Fais parler Yoro c'était les warriors, je vous aime. Moutako Sabino Koutouté. Bongaki ba détail. Bozira moi le moko monango. Un petit vite fait. Intégralité à Makambo. Toye banyo boye